Saratola TV. Il y a une belle fille de la génération, mon côté. Les longtemps, il faut vendre ta vie privée à Batou. Na facilité. Oh, bête à peine, on peut non loba. Oh, loba, peine, pour la plateau, bisous, tu peux être au loba. Tu peux me faire ma solo, mais ouais. Mais ton boss a raté que ma vie privée à Bino peut battre. Batbayebi, c'est ça. Belle fille, il faut faire quelqu'un qui est lesbienne à belle vie, qui est lesbienne à belle vie, mais il est là. Si les lots maintenant on a monté que logo et la sang qui est belle vie lesbienne. Mais bino bateau bosoa on vend dans la plateau pour la qui lesbienne il y a belle vie bino bobanda yango lelo te. Toyebi. Bobanda yango lelo te. Et pas la bino te ko quitter à génération à génération. Saratola TV. Même maman seka, elle s'en rappelle Sarah. Papa lobi mikolo na sala na te. Oh ça dit que papa zali. So yo encore papa zate. Yango gozo. Donc Thérèse na azo akomi na mwana papa zate. Mais papa zate. Bon mouton nyo surtout azana papa. Mouton nyo surtout azana papa pembeni ata azana mboka libanda. Coquette route na benga na sa émission parce que mi papa lobi na mekana nuté na comprend que papa zali. Boy. Oh ça dit papa zali. Siko yo papa zate. Yango il faut qu'on dans la kanda nyo surtout wana. Est-ce que moi bébé est-ce que linga no bébé elle vient ma boya na ya. Yé mon peu grand lélé. Nous sommes Saratola TV. Pour ce total bien, tant Thérèse a vendu à lobby makambo et seigneur loba. Tu as vu que Thérèse ya leader na yesi là, azara pembe na maman. Est-ce que yebela la vendre la pembe? Abeta kama solo. Ou bien que leader na ene tabete la kaike. Oyebite ezara boyeba ya beti le solo. C'est que na ba respecter pe maman te pour ça secret. Maman so abete la ki bino tam c'est ça secret. Bino boye na ngona télévision bo misi maman songi so. Siko. Maman na secrétaire. TikTok bo benga mbenga man. Ya na bi nene azo finga maman Olive songi. Ya mo monike bino ne bozo. Saratola TV. Apparemment Thérèse a un problème en particulier na bela. Tenga moni bandaga la maman 40 ndako Ya. Bana maman 40 ndako. Te nous on comprend te. Garantie c'est. Ke bana maman 40 ndako la kasi. Alo ba ke na ngala lungwa na sinda ko mo boye. Comme ça que bolu ke na lukela ngata mbonga garantie. Bah il sait que OK passer dans 2 semaines. Dakangiselo. Tokangisi. Bon a garantie ça 200 ça 300 ça 500. Mais avant on avait déjà pas payé ça qui déjà on fout ndako banda ko pesa ma. Obinini? Ya on fout ndako banda ko pesa ma. Mais Thérèse, yo finga moto abokola yo. Ya on fout ndako banda ko pesa ma. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Mbote na biso ezali nga wa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Saratola TV, la chaîne qui assure.
internet moto epeli moto ezo continue kopela muta okate hémorragie o azate muta kokima pe azate banani bafingaka mama Olive toza wana kaka banani o bafingaka mama Olive banani o basambusi couple Kabila banani o ba dénigrer mama Olive balatisi ye bakombo nyonso basilisi ye valeur ba communicatrice asila banani oyo bafingisi famille Kabila ba communicatrice asila banani oyo bapesi bango identité ya ba Rwandais ba communicatrice asila elongo na ba fanatique na ye ba bengi na kombo ya ba Abakouk. Prenez vos chaises. Premier banc. Maman Olive, maman Waro, maman Motema Malamu, maman oza épargné te po enfant chéri na yo akotisa ona poto. Maman zwa pe kiti bokondi, maman vanda na respect nyonso parce que ben mission nazo sala mikolo yo. En tout cas TikTok ezo sala musala kitoko maman na okisango koti TikTok e maman okozwa ba retro nyonso modèle ici la banda kotinda batu ba finga yo. Soko yebite abanda otinda batu ba finga opo zaka na jalousie ya Bellevie abibo finga kaye na kombo ya Bellevie bo finga kaye na Bellevie soko zo finga ye soko komeli ya oloba faka bona na Bellevie po ba ofinga ye lelo apusani pembeni na yo ye mutatinda batu nyonso ba bebisa réputation na yo mama nazoko satin ba preuve ezali be mission naza ko tshela yo ba série par série équipe à Mama Olive apparemment ba communicateur nyonso Mama Olive ba Abakouk hein mino mboko ya Aisha okokozwa kiti ya Sylvie Paza Abakouk Vincent Louise Vincent Zwakiti yokutu mida uta kolobano awa mukongo ekufati bakotela kawana ngate ke bando bala ba mai nyonso tshaka na nzota mwasi no ekoma te yango azobota te midati Vincent Zwakiti na bosanité Orpheline à 18 ans raté so moni orpheline à 18 ans andoki mama oke penda tirki otuli bazui ote ba tirki ba mzui ote ngana ba tirki balinga basa bilongi mabe na bosa mwindu bazui okate mama luka nzambe orpheline na yona noko na Vincent bozo bakiti Theresia ozaka likangwa Jerry Spear na orchestre héritier tango za ko kolanda Jerry Spear butu ba repezo silaka ba 23h yo mamu kolo yo wana ovandi kaka sarato vanda osela Jerry Spear zuwa Theresia mobala ba amike yo soki ba lingaka yo na papa ozo matise na ozo tanga kombo na ye na ba émission ngako boya Zwakiti vanda nani su na bosani na bambwa nyonso sila yo ndire na ozwa na deuxième émission yo na bambwa na ona bamikala no nyonso na kansamino liboke na deuxième émission moto ekopela mutako bomango azala te makambo bino boluki ifo mokile yeba combien sila tinda batu bafinga Mama Olive batu bakoyeba yango mutu na mutu lelo azwa par na enozanga moko te mutu nazana ye boye bakeza lokwa basangisi essence na alimeti batiango place moko botala ba retomber famille bota na pesi bino mbote bozala pe wana bozwa bakiti batu nyonso tu bolinganga ba meilleur fan du monde ba mbote na bino na pesa ba dédicace belete potentiel yo okita Rémi Kovo Saratola babito kimi webite oui tokimi deti na nini babito kati ici déjà surtout ngana yams na minute to kateka na beach mais bon balbara bakati mais kokata ngonga na plateau Saratola yo po babo kimaki kenga pe lobi na kimi babi toki makambo ngeza ndenge mais action Thérèse a tenir ba propos moko diffamatoire na kombo ya Bellevie kondi la patron na Poutine a koti na vie privée ya Bellevie alobi belé sur Bellevie abimisi ba réalité na ba secret belé na makama Mama Olive na bande comme sous ba comédien o bakabona na Mama Olive na ebité Rémi tango talina no Thérèse est-ce que ça exemple ya oloba makambo alobi sur Bellevie bon comme Nathalie Thérèse Anna et là on a coué koloba comment on est Anna babe ki Thérèse Yana Yana na yana déjà yaya Maramazo sala
non Teresa koza mukala ya sila te ata la génération na ye ba jouer pas sila via akosa pe makambo ya osala te nasoka moi poni via sala ya mote poni via ya ka tourner est-ce tipo ça ba deli mo be na so mona via za na kati te soit ya tourna ke atuna ke Alexis ke azana a opesa kilo na poids na ye ouais est-ce que ya na ndinga za wana lelo oyo tangu bazo sala ba chaîne ba YouTube ko tira ba mbon Bellevue pexi mututa lelo o so Bellevue sala lelo mo bo yamsu yo rataka na ko sala mo so sala chaîne na yo e simba te sko kanda wana yo ko la tira mo Bellevue olongwa lelo na Bellevue TV okoma ko jouer na SB chaîne yo lo barakiza likolo et baki c'est yo ba relation tika makambo ya Bellevue yo na Bellevue boya génération mo côté lelo to bino bovanda ka bobeta vie privée ya bato na facilité obeta pena ngo pena oloba pena pona plateau biso tu pena to kolobaka to bimisaka masolo na elengi ouais mais to bosa na rateke ba vie privée ya bino pe bato bayebi c'est ça Bellevue bino bofinga keke ki lesbienne na Bellevue ki lesbienne na Bellevue mais ti lelo ngana na mona teke loko elaksanga ki Bellevue za lesbienne mais bino bato bozo ya kovanda na plateau pona kolobaki lesbienne ya Bellevue bino bobanda yango lelo te toyebi bobanda yango lelo te et pas na bino te ko yekita ya génération ozomona est-ce que vie privée na ona na betango muta betango azata mobali ya bato yozo baki mobali ya bato est-ce que mobali yozo vivre na ele loza mobali na ya bato asa ya bato boso za ki ya yo ayo longolo na mboko yo aroya na mboko yo bosa ba délire pe bino mibale to mona pata ke ama mukolo 4 couleurs mata na mobali ozomona mais to monite ma vie mobala ma vie ngana to sola mobala ma vie ngana bela to sola ma vie mobala papa za papa pena zali ma vie pena papa zali yango mona ke moya kota pela buzoba eza te papa za papa na ye parce bato bokota na buzoba akwa papa za ya yote ozo yiba yango wana so tellement que Bellevue pe papa azali yango moya kota na buzoba na bino eza te pona nini ke alamukaka na tongo bana bayebise ke mona eloko kosala te parce que yo ndenge ozanga na mutu akoloba na yo aza te mutu akoloba na yo aza te wana yo osala no bemission mbulumbulumbulu mpo mwasi oyo nyonso to aza na mobali ata mobali aza na mboka libanda soki amoni osala émission mo bato bafingi yo aobenda o te komeka su te na mona oyo su te Mama top kuta za bikomso bengali Sarah papa pekisi. Apekisi. Imaginez que soko. Mate palo bino. Mais so tali bela bien mama top mama milo ba papa bazali. Ba papa bazaba pekisi. So elo ezo bomisa ndeko. Même maman seka. Esa ngapela Sarah. Papa lobi mikolo na sala na. O senti que bat bazala ba papa zali. So yo ako papa zate. Yango ozo. Donc Teresa na âge akomi na ngwana papa zate. Mais papa zate. Po muto nyoso to azana papa. Muto nyonso tu azana papa pembeni ata azana mboka libanda koketi kuti na benge na sa émission bisinga kemi papa lobi na mekana noté na comprendre que papa zali boy o senti papa zali siko yo papa zate yango il faut konda na kanda nyonso tu wana espo mo pe boye espo lingano pe Bellevue ngo boya na yango ye mon pe grand lele ozomona espo lingano pe Bellevue ngo boya na yango wana kanda nyonso to kitena mona batu poto loba nini Habiba bengana Bellevue pas maman pour alinga entourage. Ba bengana nani? Bellevue et pas maman pour alinga entourage. Ah bon entourage wana. Bango tunde bazawana. Bango tunde. Entourage lié bango. Entourage na bango nyonso tu wana. Bana ba lié bango te. Entourage na bango nyonso tu nani ba lié bango te. Nande bazawana ote Aisha Okoko. Ote ye. Ya Aisha kutu na mwana babota na ye. Na ya Sylvie pe babotisa e. So zotala ke ya Bellevue pona nini kaka ke likambu ya Bellevue eze soa atike libino peke OK bo vanda ka sako ngala bane ko zo ba dollar nazo tonga ibai bo zwa bino tu botika la bino nanu bo régner mais ezo déranger bino kaka ezo déranger bino kaka sikoyo c'est là pardon Rémi de ba oloba ke ba bengana Bellevue pour lingana entourage ya maman tozande tozana kati ya plateau A soy lelo bango bato ba réalisateur na biso bana sima bazate yam spazate to aka biso mbale osala lelo mo na famille na nga to linga ki leki na nga to ndeko na nga mwasi
na bengi on a en tout cas Rémi ndengo lingi petite sœur na ngana lingi relation ana tenga na otoka bwani siko e koma na muno ya msindeni c'est yo muntu beti yango siko nazomi tuna maloba o Teresa oloba azu yango wapi azo créer azo fonder to mama place azo vanda azo ndima penda ba Teresa ba yaka ko salir parce que le problème est que bango balobaka baofinga mama bazofingisa mama mais babosanaka kitango avai na plateau maloba oyo azoloba pourtant ozoloba maloba wana ezobima mbala moko ke bovandaki na mama bosololaki mama nde abeteli yo yango nene abengi mama songi kasi siko toloba nini ozomona te ntango balobaki bofingisa ex première dame c'est entourage ya bango moko nde moto ezofingisa entourage ya bango moto ezofingisa pour ça totali bien tant Thérèse avandi a lobby makambo esengana loba toyebi ke Thérèse leader na yesi la azaka pembe na mama emsu yepela avanda ka pembeni abetaka masolo ou bien ke leader na ene ndabetela ka eke oyebi te ezaka boyeba ya beti solo c'est que ndaka ba respecter pe mama te pour ça secret mama so abetela ki bino tam so eza secret bino boye na ngona télévision bo misi mama songi siko mama na secrété TikTok ba benga mbenga mani yango na bi nene azo finga mama Olive songi yango monike bino ne bozo fingisa mama botika kokosanga ke bango kuna bazo finga po telo ke belva longwe boina voilà ça fait que vidéo ngo ba fingi mère ezate mais soki bino ba luko bando kosongisa ba vidéo na bino yango wana na TikTok ezozonga bozo ngate bino monde bo tsaka mama na erreur bino bo tsaka mama na erreur lelo oyo biso jamais na kondi bana na plateau na bena finga mais na problème ni asali biso peni asali lelo ta asali lelo ko timba mo bano finga mu tata lelo ke belva ngo zaki pembe na yeza pembe na ete ngwana eza makam na bango mibale ba yebi ndenge batambwisaki nzele senga ke soki eximbité tokabwani na ndenge bien wa ke na gauche wa ke na moto na mutana na ndenge na ye mais son nzela déjà komi ke okuna batu na ye kuna bakomi ko bimisa ba makambo c'est muto to tambola kina yo okyo beti li solo tango beti li solo o kuna ka beti li solo po bango kuna basaka équipe ti na équipe wana po ezaka ke emsuye mama kobo ina bango ayebisi ye ana kiti na ngona entourage na bango ekomi ko tambola ngamu na vanda kina ite mama lobaki na ngaboy mama ya betaki mama lobaki boy siko bokomi ko fingisa mama Olive babi ba betaki ngona Dubai nga yo kango pa Gabriel habite za na Dubai mama lobi na biso na inkomona muntu pembeni ya Belvite a fingisanga Belvite yokisanga soni siko tango bato bayaka na be mission bato ba monaka bayoka kato ba monaka te bon ba maloba ya bato ba oloba wana to ko boya ngo pete neti ngana ko loba tekeza mama lokuta na olobeza mama solo po bazwi yango na source o muto bazala tipe ba loba ngo na TV so ezali lokuta ba muto so banga obanga muto so ba lokuta obanga na yo kosela mama neti ngana na vandika bo mama na ina ndobeta lisolo mo boye te na obanga lisolo mo na obetiza ki bongo beza ki bongo te mais tant il y a déjà ça obeta c'est que tant to kena ba dîner to liaka tant to partager à moi faire c'est ma solo peso beta mat tant ezo beta ma toyebi ke toza biso na biso te allez yo betango kokato ke obeti yango kuna pa mutu ba beti yango na émission ou bien ngambo na mona kaka te na kanda pe na bimisa ngamba la moko na bimisi apparemment Thérèse a un problème en particulier na Bella tenga moni bandaka na mama garantie ndako ya bana mama garantie ndako te nazo comprendre te garantie c'est ni ke bana mama garantie ndako lela kati palo ba ke na ngala longwa na ndako mo boye comme ça que bolukela nga ta mbonga garantie ba ebise peke OK patienter ata 2 semaines bakangiselo bonbonga garantie za 200 za 300 za 500 mais avant on a pas déjà ba pesa ki déjà au futa ndako banda ko pesa ma obinini ya au futa ndako banda ko pesa ma mais Thérèse yo finga moto abokola yo ya au futa ndako banda ko pesa ma soni ya mo nisko eloko ezo saka soni za nini toliaki tape bovandaka na plateau bolekana pe ke belivi apena mabe mais afutelanga ndako mosusu mpe nayaka mpe wena esike naa na loso te mais abimisaka mpe mbongo omoni nga kovoso na lobi na banda kobeta siko masolo bango babetaka ya nini ya bureau ya Belvi nga so na lobi na tanda yango na kotanda yango mpo nga mpe na noza na bureau ti mutu azwa olela badole oyo kuna ye oyo kuna ye oyo kuna ye nga nazalaki mpe wana yesu nga mpe nazalaki wana mais ablo so kota ke kaka ki so teka bi mama lobi atika te yo ngoloba ni tika te yo ngoloba ni tika te donc Thérèse azana kanda ya mbongo garantie o Belvia za mobali nete
mwana nete ndeko nete bazwelo ndaku tandis que yo za mibali okotisaka na ndaku wana so kanda wana nyonso tozala na mwana bata moke azosala mosala na ye azosunga mpe bino eza mpe teke azoliaka ye moko soki oza na problème akoya akosunga yo eza te kaka oye na filme boye afuti yo kashe na yo mais ntango mpe na kashe na afuti yo mpe boye biso ekende navandi boye nazali na mwa problème mo boye mwa problème wana ezokute ata mwa 300 mo boye wana nayebi yango te maison mwa 200 obakisa kasi siko moto abongo po place bino mo boke kuna place bino mo boke kuna toyoka ngo peka na batournage nzala na nzala bolo baki akabara peut-être mabo makasi lokaba mabo makasi boyena bo bino moko boteka yene ngazana ta bakangisi so obenge ka boy abi ngala bandeko na ngala swana kite na loba ino finga te sikoyo bino moko boyaka pe bobosana kele tozaka pe bien bobetaka pe masolo mo boy masolo na pe biso pe na mitula biso pe zali na mitula biso mo pe zali nga juda vanda na moita André sa ofinga Belleville na vandi habité mokili c'est normal na yeba mukolo mo boye na kena na bureau ya belle to fanya ke kotika ye ya so baba ballon Wape sa ba ofele tando sa ya kutanga libanda kovo osani na ngabite to ki utika belle bi ande kuna ye awa na bengi na ngai te na ndako na futi ute bana kuna boye na bonde azama okota kaka akota pena boye so na okosa alika na television ba na okosa est-ce que belle ko sikane na bimisi likambo mais so ekomi na poeto bana obimisa o meto bimisa na kaka ke bomba ba ebima 2024 to bomba kaka to bomba pona ni bimisa $200 pesa wa belle sans programme abisi $200 pesi après wana belle bengi na bureau vanda potika kufinga ndingo finga kabongo na chaîne na yo elingi nini ote na poso sa bagage wana poso sa bagage zwambonga gag ma okosi nzamba likola zomona so na okosa na longwe na matongi na ye na ville awa so na okosa so na zongi na zonga te zwambonga bagage parce que bobona mwana poni bino bobeta ngo te ekiri ndika olelo batelema bafinga Belleville na pesa ka faute eza pa nanga pour ngam la zoata kokota ba on a bureau ya Belleville en tout cas to awa to ana ba awa to 2024 en tout cas 2024 semblait zate omona nangana koma nona likambo wana pe kaka ya ekiri ndika nana kotsa bango pa Belleville mais na bombi ekiri ndika to lobela ngo na parce que wana to loba pe makasi parce que loko reconnaître yo muto kotse ekiri wana on expliquer biso moko makambo nyonso tunenge lekanaki donc continuer tendresse pas à comédien yango mais oui yango wana au moins apesi to va na bureau na ezapela batu misupe lelo oyo OK avant de rota la TV ezapela misupe ya beba na belle ma vandi gete bola moi so tema ke le ka na koya te ela mutu supe benga théâtre kana kota na kombone pété est-ce que na belle comme moi distance ma biremi c'est moi si ou Annabelle ça là ini c'est Thérèse Annabelle ba cause na problème nini mais attends normal Thérèse fa ko ba no soutenir nani oyo moi na bina sinark dinana mais ba ngia pe kota kuna bazali na barando mo kuna pe makasi celui que chance a dit nana ba tebe ba sepela na ngopete te balinga ku te évolution na ku tu ba sepela te balinga te po bango banda kati dina na ina siva mais dina na ba ki lelo alika presque bango tu amata na ndinga mabete apumbuka pona ki lelo oyo na sina ila dina na ya pena dina na siko mutabongo yo to sepela no te to sepela no te encore to ape ba congolais monter à mabeza eza ko banda nzondi Belleville so ko tourner aso tourner lelo po ebe Belleville nga futi pe mambo mo malonga otalika bi mais c'est mono pa mo lekisa ozui moté à mabe wana olati nalanda pe Gabriel aloba qui a confirmé isusu ke babengana Belleville et pas maman pona Kindumba est-ce que Gabriel a ko traité Mutundumba bon nakoloba ke est-ce que Kindumba ya théâtre Kindumba pena ya théâtre so lelo to bitoza Kindumba ya théâtre to tiango pena na mesa est-ce que Belleville za ndumba te est-ce que Belleville za ndumba te to yebi bango na misana ba so po nini bino batu oyo bozalaka ke musala wana za ya yo bolobi te na bambela ngo pena mutu oyo mbala moko ko ba ke musala oyo za ya ngai mais na bambela ngo ye so to bito tia Kindumba ya théâtre
oyo ekomaka kete kovoi ngo azalaki na biso nde boye na batateatre nalingaka bino mingi nalingaka bino mingi nayebisaka bino ngai nayaka pembeni na bino te mpo nazwa makambo na bino navandela yango na plateau nabeta te nayaka nasali mosala na bino oyo elobamaki wana mais bopuse bato siko na mabe te bopuse bato te mpo eza mosala tokosala toyaka tournage ya Rémi botobeta masolo se Rémi akangaka na tante wana eza vie privée na bino neti lelo nde Thérèse wavanda obeta vie privée ya belle vie bato faut baseka nga bango lelo Kovo d'or nde navandi boye bolobela oyo etali Kovo d'or mais oyo etali Rémi vie privée na nga ndako na nga ta boye okuta ndako na nga epanzani na bitumba etali internet te etalité boye nde so bomoni ke na plateau boye Rémi abundi na saratola kasi babundaki na plateau mais ko bunda na saratola tato bundi caméra za te na kati ndako saratola etali bino te mais bino bokoma na bino yo vandi bo beta no vie privée à mutu est-ce que pose la solution aux place wana c'est normal mais ce que place ape ko zala ngo pene za rappeli panangu ba petete ta bi mobali po alinga mo se otala pena ba qualité boye na bo Rachel Mukuna sunga milimo ya bato po mafuta na yo ezobongisa bato mafuta Rachel Mukuna Rachel c'est mafuta informé ngate oui bité en tout cas mafuta neza super soki nzoto no ebandaki kotanga mai ezobeba makamnyoso tunde ba prospect ya awa fin et par Rachel c'est que na commander na nga Thérèse Rachel bila sa musala mafuta ya Rachel bila wow bon yebisanga te kala na sur la Thérèse ya Gabi bato ba osa ba publicité yaka au foot rapé bien mais yaka Rachel au foot rapé bien Rachel Mukuna foot rapé bien yaka surtout si c'est mission to benga mais ma foot faut te kaman yo ebite que faut promotion pour ma foot te kaman mais nga na osombela ya Gabi tendresse nani zela ya Gabi tendresse Thérèse nani ya Gabi nde couleur 4 et baby makasi et c'est ma foot venez au sala Rémi sikozo seka la seki sikozo lobela ona kimia moko obiso mutana sucia bandeko naye naza nango yango na otuna ya Gabi et c'est ma foot pena ya Rachel ezo sala mafuta Rachel ezo sala po wana nga monde nazo somba na compte na nga mafuta Rachel ezo sala po na zui déjà bato ebele mso la porte batina mbongo en tout cas bikovo mafuta fin ça va na ba verre wana ya misapi awa ya Gabi kolongo mafuta ya Rachel ezo sala musala nyo surtout ba tampo pezo longola ezo soigner le poso kitoko moustache omoni longo des alice oteka poudre pamba omoni des alice yango na otune zo longola ba moustache ezo sala musala très bien fona benga nazweli ya Sisi nazweli ya Gabi nazweli tendresse nde awa ebeta cancer ekoleka mafuta Rachel ezo sala musala ok ya Sisi tendresse ya Gabi na Thérèse bango 4 en tout cas na osombela bino mafuta par Rachel Mukuna mafuta neza kitoko sara tola yo mo pena olobaki te non c'est la bango na moyen ni pe kasi bon zana idée te nani otoko kotinda bon bazali na bato domicile bato otinda bazana bango ponde eza boye nde nalobi yango na TV songa mona ke etika bakozwa te moni il faut motu mosu atikela bango bazwa mpo ebongisa bango poso mpo so poso eza mwa bien oyebi ke Rémi motu soko otala boye na mitali siko kitalatala elongi ba rouge côté mosusu rouge bordeaux côté mosusu vert oyebi ekomisa motu motema mabe ekomisa motu motema mabe ndeni Rémi penza cheka poudre pembe ngafuna zipa couleur na ba 4 couleurs ya fond de teint eswaka yango wana moni eza parmi biloko ezotinda bandeko na ba TV kwa kofinga bandeko na osa émission ya tiata poudre te tochete mais le posongebu est belle vie yango kakati ngebu mwinda ngolo c'est belle vie ce que les qui ngapo ya ikende ke États-Unis ngape ke États-Unis ebungana nzambe tozongi na ngambo ya régie
kopesa biso élément et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Saratola TV. Merci beaucoup, la régie, ingénieur Josué. Merci pour le retour. Ah, na banda batu nyonso bolandi botale vidéo. Batu musupe baleli na banda. Te sali pe passi. Rémi Kovo. Et sali passi. Réaction na ya vidéo. Ben va sala ki yango. Ben va sala mara mususu na kimutema kibo mama. OK. Dati pe eloko poussé ya loba bongo. Atalaki kaza pembene ya mama moko boya za malamu epa na ye. Mais lelo oyo esalaka pasi. Même bateau ba otala. Ba yoki pe pasi, kotala ki mwana. Otangisi. Ozue lokwa mwana. Mais lelo oyo po fa na plateau bengi belle vie yo. Belle vie c'est l'autre côté. Wape makambuté. Wape makambuté. Mais ça va passer dati. Ngelo na ko lo bakaka ki. Merci beaucoup ya dadi, pauvre dadi. En tout cas, moi, mon épée manakimia pour yem ta salaki pour batu ba ibadati. Pourtant, papa n'a pas envie. Batu ataki dati kate. La kimute ba ya mawa ya belle vie. Donc papa koufi ya mon atiki boye. Te to bimisa tan moi na moi si boena. Pardon na katio malobate Vincent Chiluizi. Yo zaika na YouTube ozora mbongo kokota ngisa dati te. Mais famille pesa na boyo kanita. Awa, mokilo yo. Yé boko dacha lo bango famille zana boyo kanita. Il faut y avoir un bon na bio. Dati. Oui. Il faut un bon na bio. En tout cas, merci beaucoup maman Ozo Sala. Merci beaucoup maman Ozo Idenga. Na famille bantu so basimba mbongo. Mais so lelele boy. Apusi yo po benge pe so ngwana so ya mbote. Mais oyo sala epa na ngai tikali. Comment la belle a été vous avez le côté vous avez mwana en tout cas boyna boy ya moniki likambo ya dati belle avec qui passe ya kimotema ki bo mama essuie koleka essuie pena on m'a pas finga na bango belle vie essuie kaité so to be essuie te c'est le kuta essuie belle eta ki mwana na ye po belle soit ki le kwa mwana bokoli penza tangisi ba classe belle soit ki mwana avant belle asa iso 2 semaines. Parce que matanga wana ndi bale bande ko luka banda avande pas belle nini quand ton papa m'a koufi quand ba mulukela ba banda ba vanda comment so moni pasi ya kibo mama ezala ka mutu na papa no na sama bela sepelite a sepeli penate a sepelite ya bambanda kutu ya mama na eba sepelite. Mort dans sa mission lobby au singler pardon belle limbisa ya zamwana belle limbisa ya zamwana même si yena banda ya na mo sa papa na banda pe koyoka na te mais koyoka ba popo ya deti est-ce que émission oyo Vincent te muta a kotisi nies na ina kata ya clan na bango ya koluka ko détruire belle vie quand l'émission on les a déjà préparé. Mais tu as préparé l'autre, les gens qui sont là, c'est pas toi, tu as une émission. Mais on a besoin de vendre, au moins tu as un baboui. Oui, mais émission de raquet, on a un lucana katayo. Au moins des émissions de raquet. Au moins tu as préparé l'émission. Ça te préparer. Mais ça te préparer. Non, on va qui remiti katé. Est-ce que makambo lo banobi ke wana nande kona yo. Wana 12. Mais ce qu'on a obimisa yo yebité. Oyo po obimisa nga na yebité to même bango sko bongo. Wana bele ki préparé datu ko vanda na plateau bandi ko loba na tikelo espace mo nga na loba loka ke te oyo so yebi ke belle vie wana za mutu malamu. Est-ce yebi ke ngana obeta bablo mo biponga na bimama bete etake boy. Mais fais ça le bakalinga belle vie na vraiment c'est que ça va monter. Au moins que c'est nga belle vie fa longa pembeni wana. Po bino nyoso tu boza même moral. Même moral.
bino tout boza même abango tu ba ka d'accord Belvi azala te befa za sko yemoko so yemoko na oza place ba to aza 10 balingi ote mote ba ko salo pe mabe data lobi bambongo nyonso Belvi banda ko aider maman Olive nda banda ko tinda pour Belvi aider maman Olive so apesi $5,000 Belvi apesi $1,000 soki akoloba bongo yango moni elo na sepelaka na belle bato bakenda kozwa mbongo maman Olive atindi et pas belle bayebi secret nini belle azalaka nango ntango oyo ozwa mbongo ntango oyo ozwa mbongo belle so batindeli yo autant po ba balobi ke bureau wana ezalaka na kisongi so ngana olakisa bango ke bureau wana ezalaka na kisongi te bureau wana ezalaki mpona mosala soki moto ayi kozwa mbongo na ye mama atindeli yo autant zwa téléphone na ngai yango osala vidéo maman merci beaucoup nazwi mbongo na ngai autant vidéo ekeye pa mère amoni ke moto oyo natindaki 800 omoni belle akoka koloba te na téléphone ya belle bavidéo tout ezali moye pa pesa biso eza te po apekisaka biso mais 2024 tokoyiba ta téléphone wana toke tobimisika bavidéo osala biso elo te tokokende na restaurant mpe tombuye mpe kaka boye moko ayibi téléphone aki otyango na machine tozwi atie na machine parce que bato tu balekaka na kosenga babisengasenga bato nyonso toza na bavidéo bato tu meme ekindika toloba ona deuxième basala vidéo osenga merci mbongo na biso tozwi ota bazwa mbongo euta kuna pas mère zela na deuxième émission ça ozomona so muta bongo yo l'équipe va na plateau baki alia bambongo nanga boye na boye so lobi bongo kasi ba $300 bande ko tindelo na ticket na mutu azana Turquie abenginga appel aibisinga kovo finalement elo oni nezwi mwana wana bonsoir Massa ndeni yokuna activité qui est bien petite tolani na Turquie datio tolani na Turquie mais ce qu'on non comprend tout vanda avec ma solo monde ya Belvi donc il y a Belvi ça vraiment tout ça bana contribuer à ma voyage mais maintenant comprend mais ndeni ni akomo beta sur Belvi boy. On comprend. Masolo abeta na Turquie. Masolo abeta na Turquie et pas batou, Belva za vrai mutu, Belva za ki mutu malamu, a contribuer na voyage na ngai, pe ba deso Belva mda ko tindela ya provision. Na ba bon mususu ba $50 ba non yaki ba $100 ya ndako ya banda ko vanda kuna kufuta na fin du mois. Yemo ba so betela batou bolamu ya Belvi. Parce que bango moko pe et troubler bango mais il y a des gens qui sont bien, azamalamu, en tout cas sunga libota mais comment yé moko ko vanda na plateau alo babonga bige mito baye mbala moko. Data lobby Belvi mutabomi théâtre. Abomi théâtre ndisi na nini? Ko mutayi ko tombola ku théâtre za ndebe. Abialinga sila te. Yena Belvi bakabona po akenda matanga sila matanga basila tanga kufeli papa mutali boso sila benga na téléphone eza la Belvi papa kufi Belvi longue place azalaki bakotisa papa na yena mok bazala sila Ajomar Belvi ne bazalaka wana po landaka itina mok ti bakotisi nande bayoki na ndapo parce que wana biso pe guerre ezali bela ibisa biso bomeka kosala buzoba te andi konanga oya kufi ala papa na biso bokende na matanga itake bato ngai ko vodor chaque jour na banda ko tsa direct na matanga na bakuku bazo benga nga kutu soki ba ki direct na banda ko tsa partir ba 17h au moins biso ba 16h ko fo komina nute bazo benga na kende kana tsa direct basa nini batala sko Belvi so zaki motama be anga sikiana ngai de entourage na Kovo, osa bon poani, o taba direct bon poani. Batika koloba nanga te. Aloba to kene to lela. Elongo. Dati, bela opekisa yo. Na minta na yo zaki ndeti nani? Epa na e. Zaki nani? Po ya swaki mwana. Azwaki mwana ya collègue na ye akufa. To sa nini? To sunga.
yo ti otemi boye mso l'équipe est-ce éviter que bana mdoye pe bako silika pe bana pulu pe bako silika pe ti amende nini papa la biso pe aya pe pulu na Belleville TV a jouer pe ti ouais pululu ouais bana pululu pe ba so kiti na ba filme bana pe bako ba pe ke te to le kala pe kutu boye na boye est-ce que yo da tu ko vanda pe na plateau oloba ki na senga ki mama 3000 2000 ki na maison na senga ki mama na lukela nga musala na senga ki mama makamnyo so tu na yo ko oloba ko ya somo hein okolo bango te so lobe ko pona nini ya ko tolobi ki batie l'erreur maloba ba pesi ye ayeba kiko o mo ndebe avandi wana pe bagangela ki pe to ba système iso bagangeli te na nini ba biko gangela na nini mama loba mso bango ba pesa ki ye so vi alobi mbangu so tali bien émission na za pe poser te aloba simba maloba mo ba ndango de façon ba pe ko gérer maloba na été likambo be walo baki bien boye mo ko to ba baby si mo ko to mo ne ausala boye poto yango moni ke na montage nango pe et ke indenge kendela ki bongo ebe baso ego beba bakati ate logote dati a manqué ba camarade papa na ye ba maman na ye na ba papa na ye koloba na Belleville ke Belleville d'après tout yo zale loko to makambo te moto aza makambo te a futela ndako akabela yo bambongo yo na bandeko na baleki na yo avandisa bino epa na ye bomelata mai na ye c'est to tika lokuta ya omoni na yo comprendre na YouTube basepelaka na bato bavandaka baokosa mais 2024 to tebe biso pas en général toi tu n'as pas ça okosa te so yi balobi ke Rémi azaki moyiba yiba ke loko wana boye la biso preuve bon la minute to bano ndimali comme la preuve to bana pena ko ndimali comme la preuve na preuve OK yo baluki yaka na preuve to mona ke preuve o yemda sala ki yango yango nde bando sunga siko bato merci beaucoup Rémi na banza émission o ezaki ka pona quelques éclaircissements deuxième émission ezoya bozala vraiment branché question suke elinga yo mtozaka na Belleville akoma ba film ndeni est-ce que akoma ngo punda ye moko azwaka temps Belleville kutu ba film e la ki même na tournage ka boy au moins na tournage au kamba film o be o mona kaka biki na ngana fay bo pesa no biki na kai ba akomi lo komi bo pesa akomi o mwa so batuni ekutu mimi mtatumbola kiza nani papa Serge mona mama komi moi batuni o koma nini abiti na zui histoire film mo boye na zui te meke yela kingai ya mwe na komi po ekimanga te bel avant na rabena boye moko abandi film ni banda na ebandeliti na suka deuxième chaîne Candy Star nda zalaki ke ba vanda boye na ba biro o senti ke ba beti histoire ye pa sous le kabakisi ba mungwa sali boya ke poser loko na c'est normal à gérer na muto à tout diriger mais o ya Belleville TV ye moko abandaka histoire na ye asili si yango pe ba iso mse da rappela ke et dans ba ki da la film mo boye akoma kutata ngote a opesa ba tableau na mutu on est là qui oyet ba tableau so pesi ba tu jouer pour ba komi na kai pour na alignement apesa ngo bobi ke film métier si là dans mona ke koza la pembeni ya mutu oyo ya moni ke film na ngapeta nga yaka nango na isi mère ngai po na 3 films mère a jouer pananga la section na isa na histoire avant na banda na ipa mère mais ta histoire na isa boy a singa OK histoire na isa boy OK tuna shem ko ni ote za jour boy OK lobi yaka lobi na ki o moni place wana o lobaki za imoto wana te ifeza la boy kende na ngo boy même ngo boy o senti ka fongo elu eloko penake e ko type mo ba film tout na ko ratete et donc au film en tout cas qui est bien au film qui est bien pour na nini ke nazaki pembeni ya mutu oyo amaele la vanda bemera bisika c'est la chaîne this ngai ma chaîne 0 même attends na studio ne bat na ko tala mbongo na ko tala studio na ibaki lote mais bisika ça la chaîne jour au ça la chaîne et bandi ko kota mbongo
apo yé pas nanga na ifso geloni na ça OK ça la chaîne na vanda boye mais abenga singa celui qui vendredi to kende otika biloko ngabi mère na yemi maintenant na poser lima wana koti na ngona chaîne na yo ngabi na chaîne nga mère na ki na bien Christian ya mais avisi gelo mobi mais naza obligé à ça là na sala chaîne na ki lima wana na koti ça et ko landa na pe libala ya gesho na bois qui libala gesho chaîne na ngi umela te na espace pas même un mois na coxé déjà à 1000 na ok na 3000 et quelques abonnés parce accompagner qui cause la pembe na mutu oyo wa mayele pa motia malama afongoli ngana zala na vidéo na tournage Tomi fa pesa na vidéo wana na tournage ya belle quoi il sala si la sala chaîne si la chaîne ngala ko kana makamla bino na te pardon ngala ko kana te bon yendenge nini ezali eza pa Tomi ezali Tomi fa katela biso ngo Tomi pesa biso ele masi o mona ngamo na sala si place mais la vie sala chaîne ngala ko kate c'est pas bon bo ya c'est pas bon bo ya ben la télé ben la bi o mi ba kate aussi lo be kamti donc lelo yo ngai so eza na mutu fona attaquer na condamner eza Belleville parce que Belleville muta créé na ba abakuka donc mutu sa biso ma belle lo internet eza aye ko sala chaîne pe wana eza pe ya été deuxième chaîne ndo irata oh chaîne SBS ya été za ya passer ya fois onani baye ba ndimbo nini oh ba ndimbo ya lekisaka wana OK za ya ye oh mona boya ye moko bela ya bisaka sala kasi te tango ye azali na idée eza lokwa ke oyebisinga sala eloko ti nga mpe nakei na sola na mutu mo bebia na biso esa kosala eloko mutu na bayebisinga ok nga nasala nango comme ça na tie na nini oto balokabola katikati vi yo mpo ozali na maîtrise nango te ondimi so ntango omoni ke epesi makambo wape na leloko osala te eza de tobaki tokokabola ozomona tino boganga ke mbongo mutu na mutu ayebi stratégie nini abimisaka 10 francs na ye ayebi ke lelo so na bimisi 1000 na yebi ke na kotiaki ya misusu 4000 yango na bimisi 1000 wana nga na beto bandako kosolola te ke na ndenge ke tomonana nango te me nga na beto solola na matanga ya mama Flore ya papa na yo akufelaka baparani Flore banga théâtre na yaka na mutuka ya eza mutuka ya AG Omar bale to sisi na matanga non na matanga soko balo bakibo pesa ba cotisation na mwika belle maman a tebengi kasi yo pe remi pesa ti yo bo finga ba tu pesa ti o pesa pena $50 ngabi mère na respect pe mère wala mbala liboso to sola na belle o pesa $50 ngabi mère na zara na mosa mobe wana ngabi na pesa kaka na 50 na pesi donc to yeto matina mutuka mais Abi, est-ce que pour ça l'émission, est-ce qu'il faut vous finir? Quand ça l'émission, peut nous faire un plateau nous en normal, aux autres là, est-ce que oui, Gabi mère, Gabi la finga t'habite. Ils sont tout à habito l'andarabino, habito l'andarabino, habina ngam na retenir avec tout comme on a eu pour la banga nangai. Gabi mère l'autre côté, tu sais qui a dit qu'on peut s'en idée, abi ça l'émission mon boy, lequel le mot est créé, yambara partout, yambara artiste, ba ko sepela na yo. Yango lelo ti ba comédie ba sepela nanga pour na conseil belle pesa. Ba pesa kayo Yango moni ke na ba lelo ata to beba na belle. Na na tante ya ovanda na lo ba boye. Bolamo ezevele. Bolamo ezali. To le rapper mo pe na bikete bolamo mutane le kebeli yango moni ngam souper na ozala na mo kele ya ofinga yi. Est na obanga pe ko finga. Na ya bongo pe ezala pe bien. Ozomona. Ngana sa nini na bomba. Do mo ke lelo salanga pe ko fond. Lelo bato so ba yebi nga ko ba yebi ki par rapport ndi na changer ki forme émission nanga yango ke sali pe bongo. Oza lelo wa. Siko muta bongo. Ata mabe yango ezali ebele. Bola mon peto raison na ngati ata ya mo pe mbongo na ya liboso na banda osoma maputa na opesa batu belle ta pesanga alobi na ngana kata mutuka lobi na ngana luki numéro na ye na bengi maman merci beaucoup en tout cas il doit pesa kinga eza bien na sepe na changer mais na fonte ndeka mesala opesa batu ba fond OK les canaux lobi na bureau na les canaux pe boisa $50 de la somba maputa na kena sombi 15 pièces à maputa
nde na bando sala émission maputa na yebaka na banda yango na coquette sasa na mimika bongo na princesse donc oyambi opesi liputa na yambi na pesi liputa système nde na koma na yango wana nde siko ba comédie pe te émission na la polémique te ba komi siko koya o sa zi mudnya soto amonika te c'est ko o mona ke atambu singa na ndenge moko boye o lelo na zali yango moni ke lo na baraka ke mère qui monte malamu na yo pesa bien et en mabete ko changer na ote po bato ba oloba eza qualité na yo point so ki biso to changer pour to lobi 2024 il faut to changer te biso nde to changer yo biso to changer mais yene ko changer te po yo so ko changer ba famille belé et dans la passe po nini po biso to bebisi moral na yo mais yo salaka ndingo salaka mais biso de 2024 to changer la biso. Merci beaucoup Rémi Kovo, merci Batunios tout bolandi biso na banza famille libota boso comprendre que biso to changer mais to bon de la mère a changer te kokaba kosunga eza point fort na ye bato musunza mbachela bango ba capacité wana mutako longola ngote po Belleville na mona ato pekise likamona tongo na poko vandika ba salaki na yango donc so mona eza nature eza naturel eza renforcer te po ya renforcer netinga sara ofinga na tongo na poko yo senga na opiate mais Belleville opesa na zongi utayelo otango yo lobi ba série Teresa omi ko finga ya belle ba ko bana tete eza libala ya nani ezaki libala ya nani boye bela bande nje maputa esomba maki ezaki libala moko ya mutabalaki na Belleville TV Teresa pas aki invité na tournage na ba tournage on ezaki ya Bobo Manoka imaginez que Belle na Teresa ba olo banate mais Bobo Manoka tsa bango mibale mama na mwana Belle azo jouer na ye normal ya moko talo ba Teresa bité il faut kota boye il faut kende boye. Là c'est là où on a compris que moi sur mon thème ndeni ba pesa hein pendant 1000 ça pique azaye ko mais ajuana ye za ki film bobo so ba kota chaîne bobo mo la film mo be ba jouer ba mi balé ajuana ye très bien tant parce qu'il ici pe non il peut ta benga mais non ko zali puta nga mais c'est so le kianga restaurant ba hotel kango wana akoti na kata mutuka. Parce que mon enfant n'a habité belle à peine qui monte voilà, merci beaucoup Rémi. N'a pas besoin de dédicace. Rachel Mukuna balobi ma fouta. Rachel Piana a besoin de 4 pots. Il y a peine sur aussi ça bien. En tout cas Rachel Mukuna ça musala ngane musalaka. Tu m'as dit déjà musalango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci na batunios tout bolandi biso bo partager les émissions au partout TikTok bo kata ba partout bo monique fo bo kata bo tchakuna mama yoka. En tout cas ngana bino tokutani mbala sima. Au revoir.